Bana kin bana brasa. Ming balandi à émission Carrefour des Stars avec Noélie Yenge. Les autres même le solo ya sika. To la sabino comment est-ce que toi ya ba fille mère ça élevé ici en RDC. To zo mona même na école primaire moi na mukie aboti. Donc bana mikie bazo bota na ndinga osakana te. Ko le ka ba maman. Dans les lorsque qui na maternité on comprendre que ba maman bazate. Izaka bana basi ndi mutu ba ki sala kilo. Ba maman mingi ba komi na posa ya ko bota lisusu te posa do ba dégoûter bango ko bota. Soka ki maternité amona fallait akutana ba ningane ba maman mais akutana kana bana na et moi bana mike bana ba 14 ans bana ba 12 ans bana ba 15 ans de bazo bota yango lelo ensemble avec vous tous à la micro baladeur en tout cas Tolanda. En décan, nous ensemble avec vous tous à micro baladeur. To kouteli maman pe na Palestine, on s'appelle Pondu nae. Maman ponayo. Phénomène sur les canaux qui chassent bana mki bazo bota trop collé quand même ba maman. Bino mo beaucoup na honte même ya okindi hôpital pour moi na que moi mki ta ba ninga no maman ba santé pour moi vraiment hein. Et le bilan en deni. Bon, merci maman, vraiment. Nandingo tu nanga motuna. Bon, lelo biso to koma ko ka soni ko no bota. Dila mo na bana. Bon, bana wana bazo bota. C'est pour ça que nazana bana nanga ebele, ba grande fille. Bon na Congo, nzaleza pas ses alliés. Bon siko moi na wana atala kino banda tongo aller loroté. Malgré toi zana mineur. Arobima akena nzela ko luka wana zemi na zemi wana aina wana ndako aboti lisusu amoni que le to comme na bitango boti zo responsabilité na ndenge na yo mwana moni su moite abimi lisusu ake azui zemi nyonso na faute à pays est mal organisé donc il faut vraiment exaté yo moni bana bazobotela biso ndengo wana to comment ko sala featuring na bana ba mama na bana na hôpital bazobota on veut dire bino mo pesa accès pas bana tellement que ba parents bazana irresponsabilité wana bana sens ya responsabilité te bako ko responsabilité ya bana te botinda ba ki ça na bango ba ke luka na bango na façon na bango. Bon c'est pour ça que moi na mususu yote na ndako oteye etake mama tanga ke okuta na groupe de ska ba ke no tambola nga mama na ozala te na monika mona memeli nga mukumba parce que na osana nini on les a faute na nga mama te etamboli ya mwana tanga zo okuta na baninga na ye ne éduquer ndenge mususu akeli bana ke ndenge mususu to osana nini pays na biso ezaka mal organisé. Pourtant on a zomona nzalele ki uta tongo olete c'est pour ça que na sa pondu nanga bana balia bon ebeli na ngote ya 5000 francs na pesa na za na ngote mimi na kit ça ki ba 5000 ya 1000 francs to 5000 nanga ba fête peso ya boy mama sombelanga elamba 20 to 30 dollars na za na ngote akende wapi obima. Donc, veut dire bima pour na ilamba ba fête ba maman pe na quelque part tout le monde na balandi émission ba maman pe bazana na sens ya responsabilité moro boyen moi na vraiment na bimara pour na 5000 pour anite maman yo te ko luka nyoso pour ko kisa ba posa ya moi na omoko vraiment place wana boko condamner biso ba boti bien sûr pour mbeba déjà ils ko la biso balobi que la femme sage bâtit sa maison malgré tout nga na zo moi nga na ko éduquer yango na otaki ko ebisa yo côté bango bazoki na kokutana nanga no to ebite ne te phénomène kuluna yo boti mwana kana ki mwana aza kuluna kana ki mwana aza ndumba botanga zo yo bi ki mwana ke classe mwana détourner akena sans vex akute na baninga na ye allez balakisi esprit na mwana si machette ayena ndaku ase camouflage bimi mwana malamu la même temps que yo maman ki mwana ngoti classe le lendemain nango après 2 mois to mwana si machette on repesa nga ma faute pesanga mama faute te faute za na ba autorité na biso mboka tant bazo mona bana basali bekiri na bango bana bazo mela babangi bana classe fallait ko arrêter bango moko na ba autorité bazali lozo de même plumage anga mama na koyeba ndeni no yeba te mama journaliste conseil européen na bana no ba botité bana classe ona ba botité ona ba koina mbeba te conseil européen bango bon conseil na ngai etake mama na ba oba boti
na ba o baboti te pona nga na lobby panier et circuler kaka batanga classe na bango lelo ba koma pelo kwa yo poso ba kompelo kwa yo nga na ko se retrouver na vie na ngai to baza ka malamu to classe eza baza makamnyos to na sukis na nga na likam solo bati yo za 1000 francs bana 15 na ndako ko sala ndeni ah botela ngali kamwe bana poto babi oza 1000 francs bana 15 na ndako donc on se kobosala ndenge ni baba ko botana mwana pita ko bota ya bwanya ezalaka ba parents bino ndi bopesi accès pa bana basala kindumba lelo bana bakoma ba fille mère to ya ba fille mère ezala très tellement élevé boy nation de pesi faveur wana po misala ezate ba papa ba chômeur ba maman ba chômeur o même poisson koteka mbongo ezate siko bana fo basala nini yo mama ko sala nini za excité mona zomona lipa na lobby bien bana 15 yo oza 1000 francs ozo katela moi lipa tonta sala nini oh bima libanda libanda po zo moi 2000 francs na sa moi malobo na mais la vendre kimia OK eza net kambo sa intérêt terre ba que zo 1000 francs la fois intérêt zal intérêt ngonde intérêt mo comprendre ngote maman journaliste vedi bino besoin yoka bana bazobota mingi parce que ezali kambo intérêt de maman oto bisa biso intérêt de zemi donc moi mobala konga pesa moi si mbongo te sans que atia ezemi zande ngona kasi po mobala opeso le lobby wana te foka ka boye bana banzoto yango na zomona era ko kende wana pona pasi zemi sani neye era koma na mwana papa kaka chômeur mama eloko ko sala ezate te na baluka susu msusu wana era ko lingera ko ke susu msusu zemi alors esili era mona komi anake kaka tobota kana mbali wana yango zomona mabala ikomi ofele mama continue na libala aboti na ta 20 enfants namba pesa ta nizanza ya miliki ya 200 francs mais bana 15 nyonso ezaka ka chômage pasi yo mama journaliste o lobela biso likambo epa ya soko soki kabila zomona biso soki ramazan soki nanye ata la biso likambo. Merci beaucoup maman. Babi botela bango likambo o to ya kobota ya bana mikie eleki tellement ebele. Donc bana bazo bota eza cause ya pasi. Donc ba parents bazana responsabilité te ba ko kasu ko prendre soin ya bana te parce que misala ezate. Ya bonjour. Bonjour. Kombo nani s'il vous plaît? Moriana. Moriana lelo to lobela ndenge to ya kobota bino ba jeune fille bozo bota koleka ba maman hein pour na yo vraiment elobela ko nini? Et ça l'a pas pour donc eza milliers ezo ko influencer biso pe ba parents pe pour eza pe à cause pe ya ba parents pe eza ba parents bazo ko ça ba besoin ya bana te ba parents bazo ko ça ba besoin na biso te ngozo ko pousser bana même sous pe eza ba milliers elle ba milliers ezo ko influencer biso au monde tato jeune fille boye a somi mo eloko boye pe zo pousser au kende pas garçon moko ke a ça donc pourquoi aller sur moninga ndenga zali donc veut dire si on comprendre bien les milliers pe ba parents bino bo pe sa faute pe ba parents et na ko landa baninga so moni moninga tie kabelo donc yo pe faute ya kabelo yango ça ki bo bote belé solo vraiment il y a on de ça qui to bote belé pour na yo conseil ko pe ça pour na ba jeune fille ko yo po yo na botité conseil ko pe ça baninga no basi pour na ngai conseil na ko pe ça baninga nga basi base la passion pe balanda bilanda landa te donc balanda conseil ba parents pour conseil ba parents pe eleki nyonso pe donc conseil pe église pe eleki nyonso donc ba camarade baza ko influencer biso qui met les nyonso on nga ezaki no yo lubaka. En tout cas merci beaucoup balandi ya émission Carrefour des Sables nous bon na rato zo continuer toujours na micro balader na biso moi tu vas ki na jeune fille alobi conseil eleki nyonso et kimia eleki nyonso ba jeune fille botika bilanda landa so muninga te kabelo zate ka fo potia kabelo so muninga la ti roba mukuse zate ka po yo la ta roba mukuse donc to se contempler na auto zanango to zo continuer ka na micro balader na biso soko to zo moi mobali ya to zo déjà maman et puis jeune fille to comme luka moi mobali to zo continuer kaka to landa. Bonjour ndeko mobali. Bonjour maman. Ya kombo nani? Kombo baby. Baby, lelo to zo lobela to mona ndenge ba jeune fille na biso lelo bazo bota tellement ba lobi eza cause na bino ba mbende botaka bango bazemi. Eza cause na biso te bango mo bazo lo batanga zemi bango mo bazoya. Ba lobi ke balimbi pa na bango matembelezanga pundu genre ki biloko mo boye c'est trop banal bango mo bazoya eza biso to tinda bango ta. Dans ba lobi bango mo bazoya ba jeune fille bana poto bozoka ba lobi ba jeune fille bango mo bazoya batia bango zemi balembi matembelezanga poisson. Yango bazoya bango moko ya yuzu solo pasité bande kono ya basi et puis tant bo tiaka bango bazemi na bozo wanga na point nini. Et ça la nga pasi soki bazoka conseil.
ceux qui bazo conseil ça langa bien mais bayo raté d'autres fois bazo benga bango ba ujana je ne sais pas ka bango moko na comprendre ceux qui ezabisote bango moko bazo sepela bongo te bango balobi eza bango moko te eza ba parents de mutu ba prendre soin na bango bien te ceux qui parents le bien lembi aotika nde yango wana bana bazo be avant conseil ni ko pesa bandeko basi o bazana na bazemi te na ba o bazu de ya bazemi yo conseil ni ko pesa bango bayoka conseil parce que nous faisons la scène conseil ce conseil zate d'autres fois ça ne marche pas ceux qui ba pesa pe conseil to zo kate se ko za mututi yango wana. Ok, merci de Komobali. Il y a le besoin de bangote, et ça va basi bango bazoya katia bango zemi tara bango zemi. Phénomène c'est que ça va se le tumba la veut dire babi tia bango zemi bale bima tembele zanga poisson. Et yango bala ngani te za bana basi, et ça ba parents de bazana bazo ko comprendre soin ya responsable, ko comprendre soin ya bana bangote, baza wana, bazo tika bana bango kaka ndengwa na busi vous peut to bande kwa basi ya bana classe. Là, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je dis grand merci à vous. Je dis grand merci à mon réalisateur Nabou Zengo Wabi Mobile Solo. Grand merci à ma boss Babi Mimi Alema Mwasa. Veut dire pote comme ça na mutu pembe te abino bokosa biso bokom pembe o poto malili wa bokosa bocha ande choko. Je dis grand merci à mes parents, je dis grand merci à maman Lili, papa Sili Kambo Soda Solo, grand merci à mes frères quoi. Grand merci à toi Chilo Production. Je dis grand merci à toi Display Mobile à soi babi comme la display dans display. Je dis grand merci. Alors merci na bino nyos bolingara émission na bino Carrefour des Stars. Nous sommes arrivés à la fin et bye, on se retrouve à la prochaine numéro.